nalobaka ke finale eza yanga nazwa coupe oyo nazoya nango bonalakisa bapays oyo étranger ke nzambe nde moto asali ke pouvoir oyo tozala nango tokokende nango ntina soko tokende nango na elenge ebele lelo oyo toko me trouvé que na makambo ya sport avec ministre Kabulu mwana Kabulu nazo félicité makasi parce que aye na ngenge na ye na koyeba na ye makambo ya sport na kati ya Congo tozwa coupe du Congo tozwa coupe d'Afrique oyo ono de ye nzambe oyo aza na likolo na Congo oyo ya Fwachi na ministre ya sport Kabulu mwana Kabulu nazopesa bana Congo bazala courage basoutenir Congo mobimba basoutenir équipe na biso batika makambo ke boye tosenga banganga botika makambo na bino wana oyo eza elembo ya Congo botika makambo wana bandoki botika tozwa botya ndokindoki na bakenga na bino tozwa pouvoir oyo eya mpe depuis 74 lelo tozomona ngo coupe na maboko na biso tosenga bino il faut tozwa bord toya nango nazo remercier le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, Mbote Ndeko. RDC contre Guinée, tu gagné bongo 3-1. Congo Mani Lokolo Zali, le canistineur par rapport à match à tu gagné. Oui, moi en tant que Congolais, le canistineur est tozo kendeti tosuki wana te tozo kendeti final et puis to comme coupa na RDC parce que biso toza ba Congolais de père et de mère tozo assurer na bato batikali ke to appuyer équipe nationale na biso to pesa bango courage ya kobeta match po to mema coupe ti awa na mabele bakoko na biso tokokanya équipe oyo tokokutana na ye na minute oyo RDC abimisi manzaka na ye sikoyo abimisi manzaka na ye mpona kolakisa bango ke ngai naza RDC naza Léopard abimisi manzaka abandi kolakisa bango omoni na match ya ebandeli tokanye na tozokende ka nil 1 point, 1 point, 1 point, donc 3 points. Ndesa et facilité biso. Wana manzaka ezalaki déjà ezalaki nanu ya kobomba. Siko na minute oyo lokola to passer na étape wana to komi na étape mususu. Donc kei garde finale de l'autre komi na demi-finale. Ezake RDC eza eloko ya makasi abimisi manzaka na ye pona kolakisa ba oyo batikali ke non oyo coupe oyo na ndenge sengeli tokoya na ngwa na RDC. Message na pour la bajoko ba ko siko. Message na ngala bajoko ezake bajoko bozala courage ndembo ezala makolo na bajoko na biso tokokanye coupe tokoya na ngwa na RDC bozala courage bozala satisfait na makambo nyonso. Bakoko pe batelema simoki mbango atelema apesa bino makasi. Message pour la chasselle même à Capitaine Abisso. Capitaine Abisso a se confirmé en tant que professionnel. Longoli bio bachaki biso lukuta oyo arbitre alingaka pesa bango avantage na kana bango mais lokola nzamba alikolo na bakoko na biso bazomona bazongisi Chancel Mbemba se montrer que non aza professionnel na pêcher courage longonya na ye. Merci beaucoup. Oui, merci Ndeko. Mbote Ndeko. RDC, tu as gagné Bongo Guinée 3 buts à 1. Message à une. Message na ngai eza pona ke nga encourager bato
badioko na biso na encourager bango vraiment parce que bazo sepelisa mitema ya bana Congo parce que RDC ezeloko ya makasi ntango bazoloba Léopard premièrement Égypte nde toyebeke non nde moto alinga longola biso na kane mais nzambe asungi na bakoko na biso basungi ke non tokanye toleka Égypte atikala ti lelo baoyo bazalaki contre biso lokola Maroc Égypte Maroc aye kosoutenir Égypte mpona ke non Congolais atikala kaka mais nzambe alalaka te lelo toza ti tokota na nini na demi-finale eloko naloba ke non nzambe asunga tozo eloko tokoma nango ntina mboka na biso. Mais Cédric Bakambo a bêti 4 matchs sans pourtant marquer Babi étant que 9. Est-ce que message dans les années pour Cédric Bakambo parce que comme Bakambo tangama trop. Omoni comme Bakambo Cédric Bakambo abeta balle kitoko. Eloko ezosala ke non il fallait encourager parce que na minute azande na poto te. Aza na poto te mais aza joueur moko tolobaki akotikala te kozanga match omoni nde omoni alibitre nde omoni nani o entraîneur soki azoorganize ifale atyayeka ifale atyaka parce que nde ataka o tozana ya makasi wana omoni malgré bilobaloba ya bato mais aza vraiment nini professionnel. Merci beaucoup. Okay. Mbote. Alors, Léopard, tu as gagné bon 3-1. Impressionné les par rapport au match. Si ma micro bouée. Ouais. Bien sans problème. Il y a ma belle au monde les aïeux. Il y a ma belle, tout le monde a pas arbitre na ballon supplémentaire match à la série ma belle mais la deuxième mi-temps tout le match est normal. Message na ba Dieu ba na ba Silas kanto papa Holanda yo ba. C'est une appel ça va on courage. Demi-finale, merci beaucoup. Mbote ndeko. Alors RDC tu gagné bon 3 buts à 1 contre Guinée. Au moins match à l'eau n'engagé. Match à l'eau passait bien. C'est passé tellement bien. Hein? Donc pour jouer comme il faut et puis c'est une victoire. C'est pourquoi la félicité pour te bêtir la mission bien pour mener Guinée comme il faut.
to continue ya mwana na zolo bisa banani bajua na biso to continue na biso ka boy tina final et au sala biso va bien bo biso so poli donc biso bi to sala te donc to silika na biso donc bo se pelisa biso ya mwana na senga bajua na biso to bo se pelisa biso tina mama bo sala biso va bien donc on a sepeli na match à l'élo donc on a préféré que le thème na sala que to koma tini na final alors elo on le basi les ajouter nazo pesa ba jouer na biso courage pour ba komisa biso na final sans bango donc mystique nazo félicité mpe entraîneur mpo ayebi baclassement banini banda to banda moto akanya biso aza te biso nde tomema bango tokomema bango ntina procédure donc naza sike na je ya lopa lelo oyo bango bakokomisa biso tala bizoli. Merci beaucoup. Mbote ndeko. Wa mbote. Mbote journaliste. Match à Léopard au Monyangonen. Match à Léopard donc il a eu ça donc fait des heures ça rate le Brazza. La Brazza donc ini. Masango Fele. La Brazza. La Brazza. Masango Fele, Kolé Fele. Donc Luka Maramutu Ofele. Oh, Nyonso Fele. Ofele. Otolo Fele. Donc il fatigue attend toujours. Na biso le Brazza et ini. Congo Awa et ini. Donc na biso yo le peuple tout le monde yawa. Manda fati tangu azaki mboka. Après ça qui na mboka nzambe. Abizame la beni mboka no mboka na yo. Premier président. Oyo abeni mboka. C'est Fati Berton. Oyo abeni mboka. Avec mboka na ngai. RDC. La beni bino. Boka liboso. Abeni mboka. Na mboka Fati Berton. Na mboka nzambe. Avec nzambe. La beni mboka oyo. La beni wango. C'est Fati Berton. Merci beaucoup. Toujours. Berton Berton. Berton. Yembela Fatizem. Yala. L'union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti leader pèse partie de la majorité. L'union pour la démocratie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et le progrès social. Notre parti parti de la majorité. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Ndeko. Mbote Ndeko. RDC a gagné 3-1 contre Guinée. Alors, au moins, le match à l'honneur. Bon, match à l'honneur, il est bien. Autant le micro. Match à l'honneur, il est bien. Tout petit match normal, il va aller qui gagné Guinée, est-ce qu'il y a 3-1. Bien, on va bien rester. Coach Nambiso, Adam Meyer, coach Nabajo Nambiso, donc tout doit vers finale, tout doit finale, donc rien en Ni no moni à ma bé dans le journal. Bon, il y a un moni d'athée, coach Azak Classement est bien. Il va aller tout sur un match, Bachellement est acheté, Bachellement est propre. Bon, tu as un match victoire, bon, tu as une victoire, bon, victoire de la Bissau. Merci beaucoup. Message pour la Badjo Baolana. Bon, message de Nanga qui prochain match où tu mets la demi-finale. Il faut que ça Léopard chance à gagner dans la demi-finale, tout dans la finale, mais c'est une chance de suite en finale, gagner. Donc on dit final à la Guinée, on a fait c'était coach Nabiso, là-bas jouer ensemble dans l'équipe mobile. Merci beaucoup. RDC a gagné 3-1 contre Guinée. Alors au moins du match on est.
ngai naza na esengo ebele na kati ya Congo na biso d'abord naza congolais 100%. Tala dire au nom de Fachi mokonzi ya mboka oyo Tshisekedi naza na esengo ebele talaka nde eza boye moyen nakoloba eza te nalobaka ke finale eza yanga nazwa coupe oyo nazoya nango mpo nalakisa bapays oso étranger ke nzambe nde moto asali ke pouvoir oyo tozala nango tokokende nango ntina soko tokende nango na elengi ebele lelo oyo toko me trouvé ke na makambo ya basport avec ministre Kabulu mwana Kabulu nazofélicité makasi parce que aye na ngenge na ye nakoyeba na ye makambo ya sport na kati ya Congo tozwa coupe d'Afrique oyo ono de ye nzambe oyo aza na likolo na Congo oyo ya Fachi na ministre ya sport Kabulu mwana Kabulu nazopesa bana Congo baza na courage basoutenir Congo mobimba basoutenir équipe na biso batika makambo ke boye tosenga banganga botika makambo na bino wana oyo eza elembo ya Congo botika makambo wana bandoki botika tozwa botya ndokindoki na bakenga na bino tozwa pouvoir oyo eya mpe depuis 74 lelo tozomona yango coupe na mabongo na biso tosenga bino il faut tozwa bord toya nango nazo remercier le président de la République Antoine Tshisekedi Tshilombo Mbote Ndeko RDC Guinée, tu as gagné bongo 3-1 au moni match neni. Par rapport au selon arrivé, na moi match eleki na ngokali. Match eleki na ngokali. Désolé ça gete. Kupo les ana c'est que ça est bisondi. Bisondi ba golo kupo. Baner ko douter moi par rapport à quart de finale. Alors aujourd'hui to longo ça va to ani baner ko douter est-ce que va continuer toujours ko douter to ba sa confiance dans léopard. Ba mo faut pas sa confiance be. Tout moyen ko douter sur ces athées parce que pour tes activités de tu les gata quart de finale. Message dans la badjo qu'on a vu sur Hollande aussi quoi. Message. Courage, c'est Ok, merci beaucoup. On a le soutien de la TV. Mbote Ndeko. Alors, RDC contre Guinée, tu as gagné bongo 3-1. Impression des par rapport à match. L'impression on a bien joué.
On a une bonne entraîneur, on a aussi une bonne équipe. Des fois aussi, je suis les commentaires avant même la CAN. Que non, RDC, ils ont un joueur à bien. Si nos joueurs essaient de mettre du sérieux et qu'on va aller loin. Je sens que nos joueurs ont mis du sérieux aujourd'hui à les résultats. Donc on est là, on est content, on est joyeux, on attend pour bonnes choses. Je souhaite à toute l'équipe bonne chance et la nation aussi. Le fait qu'il y a des players partout. Je crois que cette victoire va un peu soulager. Mais ça ne va pas soulager totalement, mais ça va un peu soulager par rapport à cette victoire. On est joyeux, même aujourd'hui. Ça fait du bien. Merci beaucoup.